ba papa ya bwanya, ba mama ya bwanya, e bongo bilenge ya bwanya to bosani bino te. Mbote na bino bipa e binso bozali. Ezali su wa bino mama Marguerite Yombo na emission na bino ya Toli Kati na Lisolo. Toli Kati na Lisolo bipa iwapi to lendi sanaka na nzela na Lisolo. Na boy lisolo na biso ya lelo na bengi yango ete tuna nzambe. Pona nini tuna nzambe? Tangu toko koba bo comprendre po ani na bengi yango tuna nzambe. Ezaki na couple moko kitoko bazalaki ko vivre bien. Mwasi na mobali na boy bango bayi na kupambala na bana mibale. Moko ya mwasi, moko ya mobali. En tout cas bazo vivre na esengo. Mwana wa ya mwasi azalaki mutu moko ya kimia, aza koloba mingi te. Oyo ya mobali nde azalaki mutu ya koloba soika akoti balobi o journaliste akoti mituna kotuna tuna mituna. Kasi azalaki pe maele mingi na classe à tel point que bazalaki komatisa ye na classe bazoloba ke maele aza nango eleki ya bana ya niveau na ye, ya classe na ye plutôt. Alors baza komatisa ye e kosala ke mwana oyo se trouvaki azotanga na mikolo ye aza mwana muke pona nini po maele elekaki. Ya solo ndeko na ye ya mwasi pe lokola ezalaki kaka ndenge moko. Alors bandeko mibale oyo bazalaki kovivre na mboka mopaya. Mama azosala, papa azosala. Mama azalaki avocate, papa azalaki docteur. Alors baye komona ke na ba horaire na bango ya misala ezalaki kokoso pona mutu ya kotikalaka na bana. Ya solo penda bazalaki na mwana musala, me bamonaki ke ekozala malamu bazwa ndeko oyo ya bango, oyo muazali makila na bango po aveyaka sur bana. Baye kotala na famille nyonso mibale, mutu bamonaki baye kobengisa petit frère ya mobali to pe papa leki. Na boye tango ye akomaki na mboka mpaya, balukelaki pe mwa mosala oyo ezalaki kokokana donc na ba horaire oyo ya bango po na kopermettre ete na temps oyo bango baza na ndako te, papa leki ye azala wana na ba neveu pe na nièce na ye, donc bana na ye avanda na bango elongo. En tout cas nyonso ezalaki bien. Moko mususu mwana oyo mobali oyo mayele makasi atuni mama na ye ayebisi, maman, pourquoi quand je viens frapper à ta porte de la chambre quand vous êtes avec papa, pourquoi tu ne me laisses pas entrer? Faut me laisser entrer, non, moi aussi je peux faire des bisous. Maman ayoki mwana oyo ya solo alobaka makambo ebele mais alobaka makambo lolenge boye te po ani alobi boye. Mama ayoki abateli. Moko mususu ayoki mwana akomi ko loba balangage moko boye mwa mke autour ya bolumbu topé sexe, excusez-moi le terme. Alors tango papa mama ayoki boye ayebisi papa lobi non c'est sérieux mwana oyo na moni mbambala ebele akomi ko loba mwa ba terme moko ezali approprié te pona âge nae na yebite zo utawapi. Alors kendai ko mwana école balobi non batala nanu mwana oyo voisin na ye bavandaka na ye ba changer ye parce que à cause à la zone entourage ya mabe azovanda na bana moko ya mabe. Alors basali yango bamona ekoki te babino ba changer bango karma école balongoli ba na école on lobi c'est que na école oyo usat mutu moko ya mabe akoti usat bazalisa bana makambo ya malamu te ba changer ki bana école. Il y a ce temps on va changer qui école, en tout cas kimia et kotaki bazalaki sûr que non c'était résolu. Comme ça c'est au salama ke maman auti musala akataki musala avant bazana musala mingi te so ba permettre ya zonga ndako avant. Donc maman ye kwa za na clé na ye afongoli akoti tanga akoti akuti kote nyonso ko afongolela ki wana kimia aleki pourtant waye ko fongola porte ya salon bande ko na ngai eloko nini ndeko mwasi oyo ayekuta akuti semeki na ye to pe petit frère ambali na ye nu na salon
mwana ya musala elongo na ye nu ebongo bano ya bango ya mikie ya mwasi na ya mobali bango mpe lokola nu ebongo na télévision batie bafilme ya mabe to mpe bafilme ya porno. Bandeko na ngai tala likambo o mama to mpe ndeko mwasi oyo ayebaki na kokutana nango na mokolo wana. En tout cas elekelaki ye agangeli bana na ye atindi bango bakelata bilamba agangeli mwana mosala atuni semeki na ye oyo nini asuki wana azeli papa mokonzi ya libota ntango mobali na ye aye ayebisi ye tala makambo nga nakuti lelo yango oyo. Papa asiliki makasi babengani mwana mosala wana papa asololi na petit frère na ye alobi nononono makambo yo ozolakisa na bana na ngai yango oyo bana mike ya solo wana. Papa asilikaki mingi baye kozwa solution ete balongola papa leki to mpe petit frère ya mobali na ndako na bango balukele bipai mosusu ya kokende. Bango moko bien sûr ba continuer ko prendre en charge pour bango to bengisaki ye mais na ndako lisusu te. Baluki mwana mosala mosusu batrouve baluki ba solution mosusu ya solo pona bango problème wana esilaki bikambo wana elekaki kasi tango bambula eleki mokolo mosusu mwana na bango oyo azalaki ya moke to mpe bana bazalaki ya mike bayebaki na kokola ntango bakoli jeune fille na bango akomaki na age ya 14 ans aye alobi o mama je ne me sens pas bien azobela bamemi na hôpital ntango bakomi kuna médecin alobi mwana na bino aza na zemi o esalami ndenge nini euti wapi mpo na nini ezalaki mpasi mingi mwana oyo aza mayele boye mutu basotisaka bango classe na ndeko na mobali mpo baza mayele mingi mpo na nini kosala boye. Anyway mama azwaki temps ya kosola na mwana ya mwasi kotuna ye mama yebisa ngai zemi oyo euti wapi kolo nango nani. Mwana alobi zemi oyo ezali ya ndeko na nga mobali. Bandeko na ngai esalemi na lolenge nini o na lolenge ke ndenge banda papa leki ndenge alakisaki biso makambo wana po ye abandaki kotikala bongo esika moko elongo na mwana mosala nde abandaki kotika kotia biso mpe pembeni ngai mpe na ndeko na ngai tozalaki kosala lolenge moko. Alors ti mpe malgré papa leki akenda mais totikala na biso de temps à autre tosalaka na biso likambo wana yango wana nakanisi ntango bolobi ke naza na zemi mpo ngai nayebi mutu mosusu te kaka ndeko na ngai mobali. Bandeko ezalaki mpasi ezalaki somo soni mawa mpe mpasi. Ok papa ntango ayoki likambo oyo alobi te oyo eza likambo ya soni sikoyo soki nalobi natika ye napesa nzela abota nakoyebisa bato libanda eke mwana oyo ye aboti azali mwana ya nani mpo nayebisa eke nayesa bato ke no aboti na ndeko na ye ezali soni. Papa alobi ekozala pasi mingi asoloi na mwana ya mwasi ayebisi ye de toutes les façons tu as tout intérêt ya kosisa baklasse na yo oyolingi okata baklasse na yo mwana alobi te ayebisi alors okende bosala avortement pamba te soki okomi na bebe ekozala kokoso mpo na baklasse na yo. Alors bakendaki basalaki écritage zemi elongwaki bazongi na ndako basololi na bango bavandisi bango baye basololi na bango bosana botika makambo wana papa leki alakisaki bino ezali pasi ezali mabe bozali bandeko makambo wana ekoki kosalema te entre bandeko
et puis boza bana mike atana mutu libanda pete kaka tango bokola bokomi à l'âge pe boke kofonde bafoye na bino basolena na bango mulai bapromettre toyoki totiki ya totiki bandeko na nga nsima ya bambula mibale misato elenge mwasi oyo akutamaki lisusu na zemi batunaki zemi eza ya nani ya ndeko na nga mobali bomitya na esika ya baparent oyo na pasi mpe mawa na boye papa lokola chef ya famille alobaki ekosalema te lisusu il faut opona uswati tokende balongola zemi oyo ubien olongwa na ndako na nga parce que nakoki kotolere yango te soni ya modele wana bato bayebaki yo oboti na ndeko na yo ya mobali bandeko na ngai nazo épargne bino badetail kasi bakendaki balongolaki suzemi ya mibale na boye baye kosolola na bango bia malamu bavanti bango babia solo bozalaki bana mike me bokomi kokola boyekola ya koyeba ete ndeko na ndeko batikalaka esika moko te basanganaka elongo te ndeko akobota na ndeko na ye te ezali mabe ya solo wana bayokaki pe mwana oyo ya mobali akendaki na batindaki na université na ye po akomaki pamba te akomaki na université oyo ya mwasi atikalaki bon na mwa bolembo wana lokola uta kolongola zemi wana ya mibale eleki azongeli zemi ekei kokoso elongwe kobela na nzoto elongwe à se rétablir nzoto ezongi normalement et tout ça ok baconseiller poursuivre baétude na yo lobi osilisi mozi mosala na oyo ya malamu ozi molongani na yo ya yo abali yo tosali mariage topamboli bino bokei likambo te bandeko après lisu mbula moko elenge mwasi oyo ayebaki na kokutama lisusu na même situation azalaki su na zemi batuni lisusu zemi lisusu mbala oyo ya nani po pamba te ndeko na yo mobali togangelaki bino mpe ye azalaka susu awa te oyo eza kaka ya ndeko na nga mobali mbala mosusu nga nakendaka kuna na université na ye sanke bino boyeba mbala mosusu ye ayaka ti na ville na biso awa nga na bimi tokutani bisika moko sanke bino boyeba papa lokola asalaki na bambala mosusu alobi ngai mpe natikali décision ezaka abe wana mpe moko wana tokolongola lisusu zemi oyo ya solo bayebaki na komema elenge mwasi oyo eza pasi somo mpe mawa ya solo bayebaki na kolongola zemi oyo ya misato nde kaka na oyo makambo elekanaki lolenge moko te pamba te zemi elongwaki ya solo me elenge mwasi oyo mpe ayebaki na kokufa makambo elekanaki malamu te abungisaki bomoi na ye yayebaki na kokufa ntango akufi ifale sikoyo kobengisa ndeko na ya mobali koyebisa ye te ndeko na ye ya mwasi akufi ndenge nini wana ntango basi babengisi ye mpe bakomi kobetela ye azalaki na zemi ya yo lokola tosololaki na bino boyokaki te tokendaki mpo alongola zemi ezali kuna nde mwa erreur médicale esalami mpe ye akufi bandeko bangai mwana oyo ya mobali asilikeli tata na ye bandeko na ngai elenge mobali oyo asilikeli papa na ye alobi soki ezalaki mpo na yo te mbele ti lelo ndeko na ngai mwasi azali vivant mpo yo omemaki ye mpo bakende kolongola zemi yango wana aperdre bomoi na ye
lokola ndeko na nga mwasi akufi likolo na yo alobi na ye te ozali egoiste oboyi ondimi kutuke ndeko na nga mwasi akufa mpo na honneur na yo pamba te oboyaki asimba na réputation na yo na honneur na yo mpo na koyoka ete biso mibale toboti bandeko esi bocomprendre niveau ya makambo oyo bozocomprendre makambo oyo alors mwana aisi papa na ye alobi désormais lokola esalami boye lokola ye akufi ngai mpe bosana to mpe bobosana ete bobota mwana moko ya mobali ngai na bino c'est fini naboyi bino bacontacte nyonso tokati c'est fini bobosanaki bobota mwana moko ya mobali nakie na ngai nakomi na ngai mutu ndenge wana bandeko na ngai kaka lokola alobaki aefase banimero ya baparent na ye ye moko achange na ye numero po ete contacte ezala susu te bakoma kolukalukalukaluka bayebi epai azalaka te ntango batikali boye mobali na susi wana mbula ya liboso eleki ya mibale ya misato aluka mwana ya mobali azwa akutana na ye te ayebi epai azali te amonaka ye te après 7 ans mobali susi eleki ya mwana ya mobali mobali aye komiboma alobi culpabilité déjà esi ebomi ngai po nakokaki kotolere te eloko ya modele oyo esalemi me sikoyo lelo mwana na nga mobali alobi ete nazali égoïste likolo ya égoïsme na nga mpo nazoboya réputation na nga ezala touche lokumu na nga ezala touche yango wana nakendaki faire avorter ndeko na ya mwasi mpe ye akutani na liwa culpabilité wana papa amibomi bandeko na ngai après liwa ya papa mama oyo aye kozwa nouvelle mokolo mosusu polisi ebeti na ekuke na ye yo moto kombo boyeboye oyo abengi ye ya kotala ebembe elonge mobali oyo akufi soki aza mwana na yo aye kotala reconnaître aza mwana na nga nini oyo bakuti ye akomaki na ye moto ya badrogue moto ya milangwa mpo na nini mpo na susi ya ndeko na ye ya mwasi akufa alors na modele akomela badrogue wana kolala libanda mokolo mosusu kaka ndenge amelaka wana ndenge alalaka wana yango moto ebomi ye bazelaki akolamuka alamuka te bakamarade ne bamoni alamuka te babengi polisi yango ntina toye koluka famille na ye bandeko na nga famille nyonso esili c'est-à-dire mama oyo aperdre mwana ne ya mwasi aperdre mobali na ye donc jeune fille oyo ntango azokufa déjà comme grande fille ya 17 ans akufi aperdre mobali na ye aye koperdre mwana ne ya mobali donc famille nyonso ya ye esili mpo na ntina na nani mpe mpo na nini soki tozongi mwa moke nsima ya solo baleson to mpe mate ezali ya mingi na lisolo oyo nayebi ete bokoyeba na kobimisa yango me ya moke oyo nakoki koloba awa to mpe mibale ezali ete moto ayaki na ndako na bango azalaki moto ya malamu te papa leki to mpe leki ya mobali oyo babengisaki azalaki moto ya malamu te yango wana tokomeka na kosolola moke na bandeko oyo tobengisaka na bandako bandeko oyo bayaka na bandako ya baninga kosala mabe te pardon okomi mboka poto sika oza na mutu te famille moko yaya ya quartier ndeko relation ya ndeko nawe ya yaya nawe bayambi yo kobebisa te pardon omoni esika obebisaka wana omoni bato osala mabe kaka bango boye te bapapa ya bwanya boye te bamama ya bwanya tobebisa te moninga asaleli yo bolamu kozongisele mabe te mpe kobosana te
mabe nyonso tosalaka na se efutamaka awa onse na boye bapapa ya bwanya bamama ya bwanya mpe bilenge ya bwanya tosala keba totambola na bokebi mpe nakoya kobakisa koloba ete couple oyo tala mpo na nini baye kokutama na kati na likama oyo na pasi na kokoso to mpe na souffrance oyo bazanga ya kosala eloko moko ntango bango bazwaki mokano to mpe desizio ya kobengisa mutu na kati na ndako na bango tala eloko esika tala eloko babosana ye kotuna nzambe mpo na nini pamba te nzambe nde ayebi bato na ye nyonso awa onse akozala yaya na yo leki na yo niese na yo neve na yo ka nzambe mutu ayebi ye malamu nzambe mutu ayebi mpo yo omonaka komona poso oyo eza libanda me nzambe amonaka motema na ye nzambe ayebi lelo na ye soki aza mutu malamu nzambe ayebi lobi na ye soki akowumela kaka mutu malamu nzambe mutu ayebi ke lobi ntango akoya kopesa pasi to te yango wana esengeli na biso ntango nyonso kotuna nzambe omoni soki basambelaka kotuna nzambe ntango nazoloba tuna nzambe nazali te koloba ete nzambe abimela yo boye lokola mutu bongo yo tuna ye te nazoloba kende na losambo fukama yebisa nzambe liloba moko ata eza ya mingi te loba na ye papa soki mutu oyo nalingi nabengisa soki lokola yo oyebi lobi soki omoni ke lobi akopesanga mpasi kopermetre te ke aya na kombo na yesu amen osuki wana yaya nzambe akopermetre ata ke no masolo mo boye ekóma na matoi na bino ke enteli wana asalaka na bizaleli ya boye mbala mo boye ke ye aza na bizaleli ya bongo me biso toza na bana awa seke akoki koinfluence bango na ndenge ya mabe omoni ke bosuki wana fini nzambe akolobela ata na nzela na ndoto nzambe akolobela na balolenge ebele bible elobi Dieu nous parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais akokóma na kolobela o lere nini lere yo otuni ye yango wana bandeko bangai olingi obengisa mutu na ndako na otuna nzambe okutani na relation ya sika na mosala na classe na communauté tuna na nzambe avokotisa ye na vie na yo ozomona tuna nzambe très important mpo na nini mpo nzambe ayebi lobi mpo na nini mpo nzambe ana miso emona ati na kati nzambe ana miso emona ati na motema kobosana te boyebani bilongi me boyebani mitema te ata na libota mpo Joseph bato basalaki mabe kaka bandeko ya libota ata na kelasi ata na mosala ata na communauté ata ko na lingomba na nkolo toyebaka ntango nyonso kotuna nzambe ya moke tozalaki nango lelo yango wana tozali koespere ke ekosunga yo esunga papa moko esunga mama moko esunga elenge moko esunga libota moko pourquoi pas esunga communauté mobimba mpona lelo tosuki wana tika ete kolo na bomoi pambola bino merci bye bye à la prochaine.